Shalom, shalom peuple de Dieu. Au bozolanda biso na tranche oyo ya ba émission bolanda biso de temps en temps na site na biso Sentinelle TV 1 to pe Sentinelle TV 1 et puis na YouTube bolanda biso na Sentinelle TV 1 wana ezali ba site oyo bolandaka ba émission na biso ba vidéo otoyaka pona ko encourager bino eza ba émission socio-culturelle, éducative, religieuse, politique. Vraiment Nzambe a les questions na ko ba kopambola bino. Alors na présentation bozana mama Bena o bolandaka nga de temps en temps na émission na biso tolobi on l'appellera femme et de temps en temps tolanda to yambaka pe le messager proverbe 30-30. Alors to ko sepela to mekampe ko yamba le messager proverbe 30-30 suite ya vidéo oyo mokili mobimba balandi yango eningani na message oyo Nzambe apesaki le proverbe messager 30-30. Alors to mekampe to yamba to mekakutuna mwa mituna ebele suite ya bande couper belé ba tunaki ba mituna na bango suite ya vidéo wana Nzambe alobaki ba commenter makambo ebele oyo bino moko bolandaki yango. Alors to ko sepela to yamba mutu na Nzambe to côté un peu à profondeur to yeba nini oyo akoki kolobela biso lisusu na ngonga oyo. Shalom. Shalom, le messager, proverbe 30-30. Oui, merci. Vraiment, to se permis ko yamba on a tranche oyo, to lingi un peu to meka ko solola na peuple de Dieu o bazolanda so mokili mobimba. Na suite ya vidéo oyo osalaki olobi message Nzamba pesaki yo. Alors message wana e bouleverser mokili mobimba, ebele bazwa ngona ndenga polémique, ebele pe oyo bazo comprendre bazwa ngona ndenga message oyo etake Nzambe apesaki yo message wana. Alors, on a fait sur ma parole, on s'est présenté, on a dit que Batobele va être pour passer par des grosses paroles dans son côté, na tranche au émission, tout l'ingi tout côté un peu en profondeur. Tout bon nan. Nkolo to tondio to komisio. Merci pour Nzambe malamu. Likambo tozo sala ezali volonté na yo. Yo lobi otinaki liloba na yo bikisa. Tikete o tout roloba et même ma polémique était mais est sauvé à ta deux personnes. Babi Malamolili pour ordre mondial na yo ezali aller fête de toutes les nations mes disciples. Liloba na yo onction na yo est touché batuba kangolama batuba yepa na yo babima na kifanatisme to bondeli bona comme Christ. Amen. Amen. Bon na pesi bande ko nyoso bazolanda biso mbote surtout ba oyo ba réagir bango tout ba réagir na o ba fingi na ba oyo ba sepeli na yambaka nga ba coup de fil mais mikolo yo bato bazobenga ebele ba misusu kutu balimba comme ça on irait nganga na bandu bibisa bango manga ba vie na bango. En fait na chaque époque na chaque période Nzamba bimisaka un prophète oyo akoloba ba volonté na ye yango moninga na za pasteur ya ministère mais na boya ba benga pasteur na linganga benga messager parce que un messager c'est celui qui amène le message de Dieu. Et azoloba te oyo wuti na makanisi na ye. Na vidéo on a salaki sur la mort ya Marie Misamu soki ezali haine soki ezali honnêteté nani lokumu vanité ou bien na loki ko détruire bien Nzamba opinir nga Nzamba basaka na honnêteté mais soki eza ainsi dit l'Éternel na ndimi que c'est ainsi dit l'Éternel parce que ça lui pousse et puis mokili momima ba récupérer ngo ba ba changer ba titre ba tie ba nini ba tuna condamner ka ba o ba kati maloba nanga pour bâtir ma camusus, ba coller en haut et comme la polémique. Sokozo copier loko wuti na onction Nzambe au ko kota malédiction ti na 4e génération famille na yo. Na ko sepela message faut tambola ba to ba zwango mais ezala identique. Zwango ba partager en changer photo mais etika la identité. Soko longo le bakisi okomi na problème na Nzambe. Donc merci mingi na makambwana. Alors nana okende beaucoup plus na parole de Dieu. Parole de Dieu, je sabi so boye. Na parole de Dieu, je sabi so boye. Omoni liloba na Nzambe ezali liloba o Nzambe atindaka batu na ye. Nzambe aloba makambo na ye. Alors sokotali awa omona ke Nzambe azoyebisa na Timothée. Yes. Azoyebisa na Timothée awa na 2 Timothée zela nazoluka mwana. En attendant, le messager azoluka verset wana pour tout ça moi ba question ebele autre poser messager parce que Bible ezo ça lobi
mon peuple périt par la manque de connaissances. Je crois message à utaï pour avancer ngawana oba mususu bazolo bako ezaki pe moko ya question o singela kina tuna yo suite ya vidéo wana ndenge salami est-ce que vidéo wana osala kiango suite eza n eza ba compte rendre o que muto tela sala nga bonga pe funa sala tout pour ba question de tuna maki mingi na ju verset ngo OK Bible zo bana 2 Timothée 3:16 balobi Nabani na 2 Timothée 3:15 balobi dès ton enfance tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, batebele ba lobi o ezali ene o mutu akufi kaka sikoyo ndenge nini bozelite boy na boy. Évangile eyaka awa balobi eloko liboso évangile eyaka toute écriture est inspirée de Dieu. O euti na Nzambe eza utile pour na enseignement. Yes. Na liwa wana to enseigner ni na pesa ki enseignement. Pour convaincre, ko convaincre batu oyo bazana têtueuse, bato bazana ba fanatique eza passe pour na robimisa e. O convaincre bango na liloba ya parole à connaissance parce que eloko liboso Nzamba sala rasoka kuta na mosai na ya peso parole de connaissance. Et ba parole de connaissance na royeb sabino na bandango bandakala batu musu peut-être ba découvrir nga lelo na banda musala oyo ya kolobela makambo ya bandakala na kozonga nango. Et ce soit lobi awa pour convaincre, pour corriger. Parole ya Nzambe eza fimbu. Omoni lelo oyo attitude ya batu nazo benga ba pharisé balinga la vérité te. Baboma Yesu, baboma Jean-Baptiste likolo la vérité. Yesu soko tangi na Jean 8 banda na 1 ti na ba 50 kuna balinga ba lapider Yesu akima bango po azalo bela bango vérité. Parce que bazali ba pharisien, papa na bango azali diable balinga la vérité te. Alors batu tout o basali be mission, batu tout ba fingi bazali bana ya diabolo bakoko linga vérité te. Alors bango ba pharisien to suka bango fimbu, parole faut corriger. Et balobi susu pour instruire dans la justice. Lilo bananzambe soke bimi eka ko instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Omoni musai na Nzambe évangile e ya raté pona ba mesana mingi oyesa ba okende poto okobala okobota yango moni batu bakomi ko simba bakisi yango moni batu bakomi ko sala ba pacte pona roya poto pona kobala pona ni après atiki yango omoni na Deutéronome na 28 30 ou bien dans Deutéronome 30 15 et je sais que Nzamba lobi je mets devant toi la vie et la mort. Nazo zonano Deutéronome 35 alobi je mets devant toi la vie et la mort. Yes. Soko oponi vie ozala bien. Soko oponi kufa okufa. Omoni bat biloko ba voiture bandako eza biloko Nzamba perception na se photo enjoy nango. Donc eza ba biloko musu tokuta ona lola te car tokuta ona lola te ndako tokuta ona lola te ba palais tokuta ona lola te. Soki Nzamba perception ndako, soki Nzamba perception voiture, il faut o enjoy nango sepela nango. Mais Bible dit ça aux malédiction au rotonganda ko la te au soma mutuka au tambola nango te c'est-à-dire mutu azana kata malédiction mutu apesi Nzambe mukongo. Alors problème tozana ngo ezali batu ba yebi parole Nzambe te ba pasteur ba comment beaucoup plus ko parler sur les miracles mais ba parlakate sur la vraie parole yango etindiki bato ba réagir ndengwana. Or na kati sauté au continuer parce que na ba moi ba question na préparer déjà au répondre des biso à travers message wana pourquoi mokile lingi vérité te ezaki moko la question nanga et puis pourquoi n au répondre dango maintenant na lingi un peu peuple bazolanda biso soko koko ebisa biso nini parce que na vidéo o salaki o lobby liwa oyo ezali po Nzamba lingi ko interpeller corps du Christ na Congo pe mokili mobimba mais bato bazo comprendre que na ite so ko fungola place wana et puis lobaki tango Moïse akufaki Nzambe na Satan bayaki ko welela po Moïse asumukaki à travers kanda mais
nangonga na satan na nzambe bayaki po bawela eza mabomba mi ba révélation oyo koki ko sosolisa bato oyo bakoki ko comprendre parce que tant oyo ebele bazo comprendre te tozo kende bibela si basini nyonso bilembo nyonso Yesu alobaki eza kokokisama moko na moko mais peuple na nzambe aza toujours ignorant azo comprendre te. Ouais, olobi malamu mama Bena omoni soki mutu akufi jugement ezalaka te o mutu soki akufi tozala bakundana jugement bandi mokoloka yo kufi. Moïse akufi grand serviteur de Dieu azakosola na nzambe ba ange nzambe baye kozwa ye ba ange Satan pe baye kozwa ye. Dorcas akufi le même jour ba mama bazoya liputa oyo Dorcas mutu atongelaki ngai sapatu oyo Dorcas mutu apesa nga montre oyo Dorcas bakomi koya kolakisa misala na yo. C'est-à-dire que mukolo mutu akufaka jugement bandi avant que na jugement nzambe yango nazomona Moïse azalaki mosali na nzambe akufi nzambe aye kozwa ye Satan pa réclamer et ça la même nga lelo so na kufi même nga na linga te jugement ko banda soki nazaki mosali na nzambe solo ekoyeba na so nazaki mosali na nzambe lokuta omona bana bakomobima comment yoza pasteur okufi bana makango bakomobima comment yoza pasteur okufi bato boza komela bango drogue bien bato boza osala bango ndumba oba ba PD parce que il faut bango lelo tozana ba sœur ba PD l'église ba yembaka baza ba pasteur toza pe na ba pasteur ya ba PD do tozana ba sœur ba lesbienne tozana ba pasteur ba PD et cause ate l'église c'est-à-dire musala nyonso tu ya mutu soki akufi ebimaka na poisa nzambe mutu eza makambo to ezosala meza nzambe faut un entendement spirituel pour comprendre que eza nzambe omone tinga na bandi makambo ba prophétie nzambe lera beninga eloko liboso apesinga esprit de parole de connaissance. Yes. Na salango balebele Denis Lesi akufite aza témoin soki lelo balobaka mutu oyo alalaka na salon babengaki Salomo bato bele bayeba teke ezali bazako yebisanga parce que na 2001 le na ke Afrique na Katani tika kozonga yate nzamba pesinga message na kenda ti e pas de Denis Lesi ko yebise ke soka zo continue ko sala ba aventure ko simba kisi ba mbio wana ba ezali biloko bokoko na bango ya kinganga ya tatani atikela ye nzamba ko bete ba ko humilier ye na kende ko yebisa Denis Lesi akufite azali et Denis Lesi atinda ba garde corps na ye ba betanga et na traça mir liboso église ne wana na motel fiki na bi ba mbinga bana matete tala ba mbinga ta ba paquet nga wana zaipe mwanzo to muki oyika so katai na ki na bi soki bo meki ko tleka ligne oyo bokomona ba yakite parce que onction nzambe zaki nanga mon père wa maloba akufi ngai heureusement na kitaki mboka Doudou Nkunku azali Doudou Nkunku akufite Doudou Nkunku azali ouais journaliste azali alors Doudou Nkunku ayambi ngai na kuti mon père wa maloba ebembe na ye ba pasteur babo yango soki ebembe mon père wa maloba zonga Kinshasa c'est moi parce que na lekaki na TV balobi aza pasteur te balobi ba yebili musicien mokili baboyi mon père pourtant mon père akufa mosali na nzambe ngana leka na TV na RTNC na lobi soki lokola gouvernement à Brazzaville ministre ya nini ya culture apesi 3000 ko rapatrier corps ya mon père je na 6000 ngana zo pesa 3000 sikome kankenza longwe président église de réveil na lobaki on a TV et lobby nango kankenza bima apesa na loba à l'époque eleka na TV bato bele ba ebité naza le premier pasteur oyo akita na mboka na IMK muto asalaki musique muto abeta concert ser na biso alisi akufite na pesa ba pasteur $5000 ba kabola okotiko mona vidéo wana na YouTube te po liboko à gauche soki pesi ya droite e baté na le seul pasteur oyo na somba dilu pango na nini na kinkole pona tonga orphelinat soki toyaki na ba problème politique tembelelo orphelinat wana emati c'est-à-dire tozo sala misala nzambe tout mais à part wana naza pasteur oyo akitana Jaguar na Congo pona ba sindi na pesa prophétie pour na sindi a sindi lelo akomandoki soki lelo akufi na koleka pe na sala émission na bi na pekisa ki sindi aza mwana za kosambela nanga to travailler na ye na somba même Jaguar na kitana ona Kinshasa batu bayebi masolo nanga na kofiolo mide po sindi azonga l'église c'est-à-dire na sala makambo ebele batu nde bayebite Paul Jérémie Mayemba Silas Timothée Kiese avant bakufa bokota na YouTube nanga bokomona botanga kaka ça casse ou ça passe nazaki na Bruxelles nazaki na mois ya avril na Bruxelles na lobeli bango prophétie bango
leur profession nazako l'examen émission na numérica chibambi chitwa PDG na peso mbote ayebi nazako l'examen émission na chaque samedi na 18h alors nazako pesa ba prophétie ya mboka makambo ebele na loba Jérémy Mayemba azali ko landanga na bar azomela masanga no binzamba azobeta yo soko bongwani te 3 mois après akufaki c'est-à-dire l'air akufaki pe nazalaki wana na sala pe émission c'est-à-dire ezako tsolate ezali kolakisa makamunyo surtout oyani Pasteur Sony Kafuta za père spirituel nanga o abokolinga mais Pasteur Sony ngale to kaboy poni alingaki a initier nga na misala mabe na boy et puis akangisa nga na Kinshasa et puis na lobela ye bana basi mingi lelo bazokufa ye mtu azoboma bango boye bisanga ye Marie Misama za hôpital ya ndo sali hôpital azaka mtu miracle poni abikisa giete bazana masolo oyo babetaki na kati masolo mususu na auto partager eloko oyo o muto azaki ko menacer ngana eza mobali ya Marie Misam o alongwaki Londres angaki no bala mais ndeko wana nyatimi na aleka lo ba vérité azolela pona nini alobi alinga kufa ngana bimisi vérité atia mwana obeta nga masasi siko mutu na Nzambe toyebi ke eza facilité pona ko batu ba ko recevoir message o uti pa Nzambe mais be ko za mutu oza na mai oza na makila oza pe na ba message o Nzamba za ko pesa yo pona ko ba ko pesa batu mais tango ozo ko pesa message wana batu na pe bazana ba famille baza pe na basi ba pe na bana na place wana o moni te ke eza pe facilité siko to lo baneti likambo lobiki ba famille soki eza na batu oyo bako bénéficier ou bien batu bako perdre eza na eza ba famille ba yebi ba famille ba ya mieux placé ngai na sala pe berere na zako sala bangulu le na zako sala bangulu mama na biso zako lobelanga abi koma yo sala ba sala biloko abo koma yo sala biloko abo koma yo mema batu na poto boy na bona boy mama na biso apekisaki nga bandeko na nga bapekisaki nga Nathalie Songo oyo azali Nasha Songo na Paris azali leki ya mama na nga ye mutu azonga na âge ya 10 ans amemi nga na Kikwit mpona kende otanga na Kikwit azako gangela nga so na ke na Paris bajise Songo bagi Songo bazako gangela nga Emmanuel Songo leki Songo bazako gangela nga babi yo okosala okosangisa Nzambe na makambo te natika c'est-à-dire tango tozoloba bongo po ba bénéficiaire ezali bango ba perdant pe eza bango lelo oyo moni montage oyo nyonso basali balobi mama Marie Misamu mutu aboyi mama Marie eza bandeko ne bato basali montage po ba protéger ndeko na bango bakoseli mama la makambo mama na yebi rien na liwa Marie Misamu parce que mutu ayebi makamu na liwa Marie Misamu na yebi sabino parce que lokwa batienga pression il faut na lobango Marie Misamu azali na poison Marie Misamu azali na maladie wana mobali na ye a témoigner eza maladie ni parce que toko bondela po na ye mais loko ebomi Marie Misamu ezali poison te puisque poison batiela yango ça fait une année ma colonne bana ozi banda ozi ko vimba batieli poison pour nani batieli poison pour tiala mwana elaki cop ya ko signer ba contrat na cop ya rais akoma ko bimana Kabila moi c'est Kabila sali rezo a utiliser lombongo aza courageux za kolega na TV ko pesa 100 livres ayebisa biso poison eza na nzoto Marie Misamu comme kuna ndeni et puis moi na musala ya Marie Misamu alongwe pa Marie Misamu comme pa lombongo pona nini omoni siko na 4 églises tozana ba pasteur tozana ba yembi baza bandoki ba sorcier ba tia ba poison soki lombongo aza mwana ya monoko oya tiela ki cardinal moko ya Congo poison c'est-à-dire na ndili ko la maman ne po poison eza na nzoto Marie Misamu lombongo ayebi e utaki pa olive. Ok, mutu na Nzambe nyonso za koloba sanangage ke yo na Nzambe ngana zana pona ko ba ko mekepe ko tuna ba question puis ko éclairci ko ba tunsu bazomona ke ozo sala ngo eza jalousie eza kanda eza boye eza mais souci no posa na yo vraiment tango osala makambo nyonso posa na yo eza ni bon ba tuna bazongela Nzambe ba tuna yango yo 1 Corinthiens 2 12 à 16 alobi or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Tozui esprit en Zambété. Mais tozui esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, nous a donné par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours d'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit. Tozolo baba discours ya mokilité, tozolo baba discours à Saint-Esprit, o nzamba tindi biso. Envoyé en langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne,
Car qui connaît la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Okay. C'est-à-dire, tant que nous avons la pensée à Christ, nous avons l'homme spirituel. L'homme spirituel est juge de tout. Oyo azana nzambe ajijaka nyonso. Et oyo azana nzambe na likambo oyo atindiki ngana bimisa vérité oyo po tozana ba sœur en Christ oyo bazali ba lesbienne, tozana ba pasteur ya ba PD, tozana ba sœur ya en Christ baza ba tela ba poisson, tozana ba pasteur ba bomaka bato. Ngai nazolo bango pasteur Soni Kafuta, c'est mon père spirituel akangisa ngana Kinshasa. Marie enani kisa na kati église atinda shiko o aza mwana nanga molimo o aza armée de l'Éternel ba rumbu ezali bana armée de l'Éternel masina bakangisa nga ponani botuna ba tout armée de l'Éternel batuna passer Soni bakangisa nga ponani bainga ba bomanga ponani parce que ba moni le na uti poto na ye na biloko ebele abengi nga a initier ngai apôtre Toto Kabambaza témoin na biro na ye abi avons à Londres faut a initier nga na tunyelo baptême tozwa ekokate après a voyager après si signe ba okangsanga mami kayiba yebi ba vérité ba passer na kati église armée de l'Éternel ba okanga. OK, ça langage que yo mutu na Nzambe na nyoso zoloba na yebi ke makambango eza penza moto ndenge moko euti ko lobi ke loba Nzambe eza fimbu eza pasi mais Bible lobi mon peuple périt par la manque de connaissance et puis mo ki lobi toute la vérité n'est pas bonne à dire ba on ndenge ba lobi mais Bible zo ifse lobi ke la vérité corrige, la vérité libère, donc vérité ça qu'on libérer et ça qu'on paie sa solution. Alors par exemple nini so ko ba pona ba sai na Nzambe parce que lobi message na oza ki original mingi pona ko canaliser corps du Christ na mokili mba surtout pe na Congo. Le autre so mona ba sai na Nzambe bazana conflit ya ki leadership. Oyo fona tonga boye, oyo fona somba boye, évangile to yeba ki vraiment de le départ na Congo. Eza lisusu te na place ono ko koloba nini parce que soto landi message na omi oza na souci bato bazongila Nzambe okoloba nini na place na pona bato na Nzambe parce que na moment oyo bato bana passe ya motema évangile ekotaka bato facile. Bon na ngonga oyo na website to ke ba pasteur mingi ozomona wana ba pasteur Soni, ba pasteur Mukuna, ba Kinziamina, ba Léopold Mutombo, Olangi Coutinho Sikatende ki ba Bosco Kindomba, Espérance Mbakadi groupe abatwana nyonso tout basimba solo ka bakabwana na Nzambe kala et bango nde lelo ba diriger église yebsanga lelo pourquoi wera akoyi ko bongwana te pourtant wera moi si naza pasteur yani Patrice a pasteur na tango ya Bible mutuloko ya lolenga pasteur et ya Patrick ako Patrice ako kota l'église te mais lelo pourquoi ba tie mokambe église yebsanga pourquoi na AMCC sala nini frère Aimé Makenga kufa na monoko na komone na monoko soki moto aza ko bela ba yaka te soki mutu akufi baye yebisanga net sikoyo passe oyo ser na biso l'air akomi ko bimana na Rwanda ya Kabila ba ono so bayeba bakoma ki mutu ba ko ndolia bambongo mais kopo na mutu ina oneza tiala mwana lelo obo yebisanga tiala mwana na butu nyo sozo ko kendaka na morgue kuna pona kino salani tiala mwana ba kofi olomi de bango nyo so ba ke na nani et puis pobo yeba na prophète o Nzamba zolobela na ngonga oyo bomona désordre moko munene ekosalama na matanga wana parce que ezali Nzambe mutu azobimisa misala na bango poisa donc na ngonga oyo Satan azo régner na kati église ba pasteur rebelle baza ba sataniste bana na Nzambe ngonga ngoyo akoluka Nzambe ya solo kozongele pa Nzambe parce que après liwa eza kufa après kufa eza jugement après ezali lola to lifelo. OK, merci vraiment mutu na Nzambe eza ba message moko nazo ko quand même pas poser ba question trop profond naza un peu limité parce que ça n'engage que yo na o nyonso zoloba ba révélation ça n'engage que yo maintenant nino koko yebisa susu ba na Nzambe na ba o nyonso baza kolanda biso na tomoni ndeko na biso chaque Congo na kata organisation ezo salama asali vidéo alobi asasu na kata organisation na te parce que na yebi ke tango bande ko kende Congo bande pe ko travailler na chaque Congo voit même que Chrysler a joint même voiture il y a crédit pa na yo okoko loba nini nyonso tout wana parce que biso to ba chrétien to kukampe ko sunga bandeko nyonso tout o bazolanda na sekina mingi na monaki kulutu na nga Titi Le Valois place na Belgique na Suisse abenginga pasta ndenge ni likambo za ndenge ni lobela nga vérité pe na moni lobi na butu maître Franca na Manchester ayiko beta porte na 23h atuna soki sécurité za ndenge ni maître Frank na maître Chora vraiment félicitations na musabo sala au fait
ngai nazali nanu pasteur mais nazali PDG ya société Didier Forme Production. Didier Forme Production ezali ebandaka na mokili na mema ba questeur na banda biso atobetisa ba premier concert ya Viva la Musique à Victoria na Maskingasani pour tozape na balupango kuna na ba Kingasani côté ba benga ngo ba Fumukentu ba Monzele kuna bana côté kuna nyoso tumbote et dès to ina poto ngai nde na bimisa Bundes banda kala bazako yemba Allemagne bazako yemba Belgique France mena ba yemba Bundes na album Apollo Kina King Kester abwaki bongo na kati ya Bundes Didier Forme à l'atakala. C'est la personne qui vous parle na dépenser ka mbongo ebele pour na sa concert wana pe na betsa ba concert ebele ya ba papa mba tout. Alors nazali mutu oyo awa na teka ka baka na teka ka biloko ebele pe na pesa ba crédit na za société oyo za reconnu na malheureusement na salaire moko na bimi na kitisi nini te même émission si mana relaxa certificat na ba anglais ba pesa nga comme propriétaire ya société. C'est-à-dire tant que propriétaire de la société na ko zo ba crédit na ko bengisa batu na ko adopter batu dae na za na bana 6 na bota bana 4 3 anglais moko za allemand na adopter bana misato. Ozomona o na yana ba awa légalement, c'est-à-dire na za na droit ya ko zo même crédit même ni na zo ki ba car ba Chrysler so ile na Kinshasa bo mona ba car ba voiture ba minibus na ba Chrysler ngam na kotisa yango na pesa ba pasteur musu ba crédit chaque Congo azwa crédit à Chrysler. Pasteur Eric Muzangi aza témoin merci na ma Chantal parce que Chrysler wana zaola na lupango na bango. Alors na pesa ba pasteur belé musu kutu na pesi crédit Chrysler ezali na niveau valeur à 15 000 ateki yango azia poto akangama na Ukraine. Alors chaque Congo azali mutu ayibi makambo belé oki bien alobi ke azali na confiance na ba musicien chrétien pour avancer parce que Patrice a comme ça matanga nous soit comme ça au business pour nani le loko bon wana te pourtant moi si naza pasteur ya yemo kaza pasteur mais wera o aza pasteur taleki na mutema mala donc aboyi biloko wana et puis lisusu toza na dossier mo awa o bato belé batuninga ba bi mais pasteur ndenge ni ozo makambo tolanda nano élément oyo réponse ya ba question nyonso tu ya makambo zo lekezali a tolanda na élément oyo comme ça to yokango bokoyoka ndenge nini kisa élément oyo eza kolobela makambo ya yo voilà bandeko en attendant le messager proverbe 30 azo luka message pour nako pesa bino vraiment ezaka ka participer mawa parce que nzamba za ko interpeller corps du Christ nazo ko quand même pour poser ba question parce que nzamba sala likambote ça qui averti peuple nae so ki bolandi na site na biso Sentinelle TV topé Sentinelle TV na YouTube wana eza site et puis na YouTube bomona ke tozana ba programme ya intercession chaque vendredi tozala ka intercession pona mboka pona basai na Nzambe et mi bolanda kanga pe na tranche na émission na émission nanga na lobaka on appellera fan alors bokolanda yango nabi ngape na omwani na okena liwa puisque naomona insécurité totale penza na vie nanga testament ezalaka tamoro boye bato bomona ngo drôle na ndoma ki na koma ki vraiment na insécurité totale na fadi bo même ndako nanga na comprendre au testament nabi ngape na omwani na okena liwa esili wana omoni ba journaliste nyo surtout tant bokenda otuna ba question surtout tant OK pa ya mutu asalela Nzambe fo yokaye ser avant kufa alobi akomi komona ndako na ye na insécurité totale journaliste local aza spiritualité à l'église et pourtant c'était un message pour alobi yé pa okena okufa alors yebisanga pourquoi akendeki na retraite akena retraite eloko mosusu ya kiminda kunaye insécurité totale des années na butu azomona bato azomona tiala mwana squelette na yezo bimelaye azomona be esprit yezo bimelaye yango akendeki retraite mais basali na Nzambe wana nyonso tout na o bakenda otale na hôpital poni babondela ipona ete omoni biso tozalaki ba producteur omoni bana basio babina ba danseuse wana avant babina baboma conscience na nini na ko se droguer na ko mela bangi alors l'era za na sima podium kuna azomela bangi l'era ko mata akobina danse po ayoka sonité po alongola yemo te so diable ayaka po ayiba mosali na Nzambe fo alongole conscience na ko melise ba bangi na ko melise biloko wana nyonso donc sera koma ki na insécurité akoma ko mona ba démon koma mona parce que zanini soko signer contrat et comme ina suka l'esprit yaka l'esprit wana ezoya tiala mwana batutu bayebi ke aza musala mabe banda bo mwana
alors mutu ndenge wana akotisi bino na cop pona ndako pona nyonso ba demo ba komoya. Ok, bademo bakomi koya mutu na Nzambe toyebi ke ndeko na biso akena ye bato batika siko na problème biso toza envie mokili mobimba o baza kolanda oyo baza kopema baza ko vivre message nini okoko pesa bango na circonstance oyo Nzambe baza ko parler biso d'une manière d'une autre mais bato baza ko comprendre te. Bon na circonstance oyo tozolinga bato bakwa biso te tozolinga bato bakwa vérité ya Nzambe nalobaki ete désordre bimana matanga wana nalobaki ete ba sentinelle bato bako témoigner makambo ebele ko bima parce que ezali Nzambe mutu aza organisateur pour na ko bimisa poisa misala ezosala na l'église. Imagine toi l'air Marie Misambo ndeko na mobala kufi pasteur moko eza na vidéo wana abengisi ba famille nyonso biboya to bondela pona bango esprit akufa amoni esprit akufa alobi to bondela pona bango bakufa te mais 20 jours après Marie Misambo akufi et c'est wana za pasteur c'est pasteur wana côté ya sus en tout cas nga nazo senga bato tout ba pasteur tout bazaki jour wana batika ko sambela parce que ba pasteur te au moins ile na oloba suboy afingi actually do bato bali ko loba vérité te oh na Jean 8:32 balobi tu connaîtras la vérité, la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, ce que vous vérité, vérité, quand vous comme il attend masuka. Biso, nyonso tokokufa. Et ça na mutu moko oyo a rotika libelate. Et ça la menace bazo yebsanga bako bomanga tout et tout. Mais un vrai serviteur de Dieu abanga aliwate, natali na Bible, na tiko mona te apôtre mo akufa in hôpital, ba apôtre bazaro bomba bango. Jésus lobi, ils m'ont persécuté. Et si tu veux vivre pieusement dans les Seigneurs, vous serez persécuté. Nga na mona persécution ba tindelanga ba soda ba fundanga ba ngambelebele ba koselanga makamba sala ba vidéo tout mais na za toujours vainqueur parce que muto azana Nzambe ba bena ngale na wona tamula ba ange Nzambe na mona ngo mukolo oyo delile satindelanga ba garde corps ne batwa mbinga ba likinga makasi mais na katalo ndele na bisa bango bo lekate ba mona ba mbinga eleki bango ba koka toucher ngate c'est-à-dire nangonga o lokola Nzambe pesinga ainsi dit l'Éternel. Soki nazo bango pona motema likunya Nzambe obetanga mais soki nazo bango pona ko sikola bato pona ko fongola bato miso po bato baya dans le Seigneur Nzambe a ko protéger nga pe eloko moko yate nazo senga na bato nyonso tu oyo ba yebi makambo mabe o basali mabe ngonga ngoyo ya ko sala ko zonga bato bato basali ba vidéo oyo bazo finga o bazo critiquer basali erreur parce que ngana tambola na ba promesse ya Genèse 12:3 o lakeli Abraham mabe o milakeli mabe o pamboli Abraham omipambola bino moko ngonga ngo bo banda ko benganga bo banda ko décommander bilakeli mabe parce que ekozwa bino botala bato to basali ba vidéo ofinga to pesi bango 1 mois 2 mois 3 mois année aussi la bomona ndé vie na bango ekokoma parce que ba toucher na liswa Nzambe parce que nga nazo ba de mon propre chef te nazo ba na makambo Nzambe ti makambo tout nazo ba makasi soni ka futa mutapesi na vie soni ka futa mutabali singa soni ka futa mutalancer na télévision na koko cracher sur yete na koseli makambute mais conscience na ye ayebi yango basi na bana basi boni bakufi pona ye bana basi boni bakufi pona ye Nzambe nini yazo sale eza Nzambe ya teyaki biso te ozomona tango nazolo bango ayebi yango na ba pasteur nyonso armée de l'Éternel ezana mwana oya pamboma lokola ngate ba pasteur tu armée de ezana mutu oya azana na makamwa Nzambe na ba grâce na nyonso lokola ngate donc naza contre été je lui dois beaucoup mais nazolinga na sauver pour te biso sangmala bazokende na lifelo faut ba yambula ba sala ba mission ba tubela ba lo ba vérité que to sali mabe même ba sœur na biso so ba kufi parce que ba koto yaki batwana. Oui, bah bien aimé bozolanda eza émotion na pembe na musai na Nzambe nguya na zoyokawa nazoko quand même pas poser ba question mais eza passé bolanda kanga na émission nanga on alobaka on l'appellera femme na parlaka mingi sur ba femme na yebi même il y a une vidéo na auto sala on a janvier na pesa ki même na lancer ki un message on a monaki na vision o Nzambe atalisaki nga na mboka na biso Congo so bobeti bokotika na YouTube bobeti bomona vidéo moko bakomi yango ba pasteur ya biso na Congo baza corrompu apona mbongo o bapesi bango bandeko tozota même makambo mboka makambo ebele o ezoleka na Congo ezokotambola soute parce que diable aye ko envahi basai na Nzambe ayeli bango bambongo eza ya domination po bako quand même pas koloba ayeli bango esprit ya ba loge ya ba occultisme pona kolalisa po makambo etambola lisusu te mais ça passe
yango mutu na Nzambe ndenge azolobela biso to mekape to yeba penser ya mutu na Nzambe eza nini message nini Nzambe aza kopesa biso à travers l'homme de Dieu. Est-ce qu'aza contre, est-ce qu'aza pour, aza na haine na nyonso to yeba kosala le contre et le pour. Pourquoi ça donc to kende kamba moko na jugement te parce que makamso ko juger mais c'est Dieu qui est à la base. Alors Nzambe ba jugaka ete parce que Nzambe mutaza à l'auteur ya makambo nyonso. Alors mot de la fin messager avant de clôturer émission parce que ça me dépasse. Bon, mot de la fin est ali que l'homme bongo il faut témoigner makambo nini ya sali na mwasi ya Kabila pona poison ekoma na nzoto ya ser na biso. L'homme bongo na limite ka kosalela raso Nzambe parce que Nzambe alobi soka se repentir ta kobeta ye po asali mabe mingi mo yebi aventure asali. Alors pour na ba sœur nyon surtout oyo bazan église Bible ezoloba que moi si azala naturel mais tala lelo et lateli ya ba sœur bayembaka tala lelo ba beauté extravagante bazo sala so tal même ba vidéo nde ba oke na morgue mona ke baza ba sœur te baza ba sœur en Christ mais baza bato ya mokili bato ba yebi Nzambe te. Alors ba tombe mingi Nzambe azo ben le boko ne azo senga bo pesa bo moina bino pa Nzambe bo aza malamu bo zongela ye pe Nzambe aosa so minene pona ba pasteur nyonso ba Patrice ba twana nyonso tout Nzambe alobi ngonga ngoyo abandi ko frapper ndenge abandi ko frapper boye to yoka ka mulongo eza po ba pesani ba sida bango nyonso bazawana ba pesani ba sida ba docteur wana et puis docteur oyo azo bomba ali ko ba vérité te po azo banga mais c'est normal parce que azo banga vérité puisque poison eza na kati eza mais poison te mute bomi sida pete mute bomi mais ali ba tango oyo soko sali contrat et comme na suka otie mutu makaso kutana ba Nzambe solo to yambolité et suka rande mwana donc ngana na problème na mutu te nazo senga na batu nyonso tu ba pesa bo moina ba pa Nzambe ngonga ngoyo na yoka n'importe quelle musique te na yoka kaka musique oyo ya ale moloto pe ndambo muke na komo yoka mikolo oyo ya apôtre Iyoko bon le fogo du ciel na di fogo du ciel o ngana yoka po bazo yemela Nzambe ya solo ba msuso batikali baza ba dernier aventurier ba Moïse Mbiye tala Moïse Mbiye azo bina danse na Marie Misamu on dirait loambo makiadi na joli bedeta do baza même na éthique pastorale te parce que batwana nso babungi nzela message oyo soko boy ko ndimanga kotala ngate soko boy ko lando Nzambe zo belangai kolobelanga zapenga mais soko sentir que za Nzambe pesa bo moino pa Nzambe landanga na prière loba nkolo Yesu na nimike na tambola ki mabe na nimike yo za Nzambe mobateli mobikisi pe yo bikisaka yo batelaka limbisa masumu nanga na fongoli motema nanga yo ya kokota lokola Nzambe pe mobikisi obatelanga na komona Yesu Kristo amen. Vraiment ba deko message ya suka pona la politique Kabila na famille biologique na gouvernement na ye bazali privé à ba visa européenne MONUSCO azo promettre soutien na ba combattant surtout pour na obenga na Kabila parce que Kabila a komi na suka soki akimite ebembe na ye ekotambola na balabala. Merci Nzamba pambola. Voilà, to na suka proverbe bolandi et to ça sur un commentaire te bande kolanga il n'y a pas de fumer sans feu balobi milinge bimakate soki moto ezate Nzamba zo ko interpeller biso ka to zongela ye to yaki bolumbu to ko zonga bolumbu to lukate o bandako o banini bato bakomi na concurrence na Congo génération komi na concurrence na somba mituka na somba ndako ti bakomo kota na ba loge pona ba concurrence kaka mais Nzamba za ko interpeller biso aza ko yoka pasi alobi meme mbwa azaka makolomi ne me atambula kanzela moko même moto ya kelie aza meme na tendement spirituel te ya koyoka e koyeba wapi malamu wapi mabe batu bayebi lisusu te yango Nzamba za ko interpeller biso na nzela na basali na ye na nzela na mutu na Nzambe na kati na Bible bandeko Nzamba tinda me basali na Nzambe musu batambola bolumbu po kaka kolobela peuple na ye ke bazonga na nzela Nzamba tindela me batu mususu ba message alobi okuta na ye azokufa mais Nzamba accorda basali na Nzambe mususu 15
baza pona ba bien fait o basala nzamba lobela batu na ndenge ebele même moi même baza ebele moyen na tia commentaire ezate ba o ba yebi bible to yebi mais yango wana tango message eza ko bima tozwa ya malamu totika ya mabe tokota na kata ba politique ba polémique te mais ça ba message nzamba baza ko révolutionner biso tozongela et totika mabe tala lelo Congo tala lelo évangile à Congo ba père de réveil nazwa ki me vision na pesa ki yango bandeko balandaki yango bandeko nzamba za ko interpeller biso avant nzamba sala likambo alobela biso abombela biso te et puis la Bible ici dit que tout ce qui est caché sera révélé nyonso eza ya ko batama na ngongo nzambe emo kwa za na contrôle nyonso eza ko bima parce que eza na contrôle vraiment na komi na suka avec passe na motema vraiment nzambe aleka na ko ba ko pambola bino à la prochaine na bosanité Titi le Valois na travers émission autosali pe bandeko nyonso boza kolanda biso to bosani binote bandeko nyonso tout ba famille Songo batanti Nacha partout vraiment tant o ezata ya distraction te to longola distraction na ba polémique to zongela nzambe Bible il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas mokili na nzambe senge différence mais comme on a na misala na biso ne lobel na biso ne late na biso ba koyeba biso vraiment merci na passe na motema na circonstance nzambe allez kana ko ba ko toucher bino à travers message